Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. na makasi na pour dossier à mon mboka Peter Kamere. Les a dossier moko basa na posa mitio ba éliminer physiquement. To ko mona yango gena bo mona yango dossier moko judiciaire ou bien dossier moko pour Massanjo ils a yango te. Les a dossier moko politique pour na posa ba boma Peter Kamere. Pour na posa na ko lo maloba oyo ko bima l'un des communicateurs ya INC. Nazani n'importe qui tie on a thème sans c'était bien beta masole ba réseaux société. Ba na posa mitio il y a déjà un labo. O baza ko sala ba taliba ba ko sala pour te ba éliminer mwana mboka Peter Kamere. Dossier oyo ndeko na biso maître Gims basinaka contrat sous mutasina contrat et ministre rural sous tutelle la maître Gims Chibala maître Gims alors la manette mingi tous les produits des DPS basinaka contrat na maître Gims ne Chibala même dans la manette maître Gims parce que ndeko Douglas pour na état des droits dans les quotidiens non état des droits na mboka la biso ezati oyo to ko sala eza pima ke Kabila. Il y a solo na ko confirmer yango c'est pima au Kabila ou n'importe Kabila mais balongo ni biloko oyo ba finira ki VK bataille DPS biloko ba finira VK fait caler mon asso des moutons balongo li yango balongo li 15 millions pourquoi o fait caler 10 millions ya bakis balongo yango ponani lokota ki biloko bataille DPS balaki biloko ande babité wande on abiso to sacrifier bango te ba sacrifier VK ça tabana bango te VK ça meme na bango te ko boma VK boko kende belé Kabila ko boma VK te nyonso sala VK mabe bakanga mais akomisa VK na étape ya boloko te Kabila ko boma été c'est tout à fait normal non pas eba kité oyo nyonso sala Joseph atia comme ça VK na 5 milliers mais oba milliers ndeko na biso Kamere président na biso le faisait du roi le pacificateur mais c'est Google non V47 Ambila. Bonjour et bienvenue chers internautes dans votre émission Réponse à nos questions. Il y a Ndeko Nabino Brad Bumba au Bobé Maming les mathématiques de la presse. Je suis tellement ravi et puis très heureux et Bagoboza et belé la nabiso partout dans le monde surtout à Penakati Namboka Nusia République démocratique du Congo na Lubumbashi awana Kinshasa na Bandundu et puis na Poto partout mingi boza na confinement yango bozo la émission Nabino Réponse à nos questions. Lelo awa toza na actualité mingi o tozo lobela à propos ya Ndeko Nabiso Peter Kamere président ya INC et puis le directeur ya cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors tout ça biso monter na plateau na biso toza awa na Ndeko Nabiso ye ape ya zamoko ya batu ya UNC Ndeko Douglas na yende toko ako éclaircir biso na ba dossier ebele o ezoloba ma départ et d'autres. Alors toza awa précisément na kati ya siège ya UNC donc eza eloko ya bungate awa de vérité ezali à propos ya makambo Ndeko Nabiso Peter Kamere et puis tout kobosa na te que le 11 mai awa nde bafungula procès naïe alors avec Ndeko Douglas de Masolo et aux amours belé développé. Bonjour Ndeko Douglas. Bonjour papa journaliste. Boni. Santa malom na kaskoleka ndenza mazo batela biso to pese matoni mikaka omoni toza na maman ya confinement na biso ata ba intercesseur donc to ça politique to bonne la rapport na mboka et puis to bonne na makasi na pour dossier à mon mboka Peter Kamere. Les a dossier moko basa na posa mitio ba éliminer physiquement. Il faut tu vas comprendre le dossier. On a posé en 2023 à la candidature parce que dossier avec les dossiers politiques, dossier avec les dossiers on a posé à la candidature 2023 parce que on a vu ce tokobenga on a kobenga il y a ça les talibans les étudiants on a posé avec vraiment va éliminer physiquement. Il y a un moni état de droit et commis un état de menteur, un état de mensonge. Il y a solo. Na koloba oyo nazala ba preuve et le ce qui fait qu'à continuer à boloko
et ça va ndeko na biso IDPS yango bana koma ngana tuna boni état ya santé ya ndeko non omoni qui sengaki abima mboka ba msusu abi alingi akima donc et le même non Vital Kamerhe d'abord c'est un modèle pour nous. Vital Kamerhe ata muta ko kima mboka te bokoza mboka asinaki ordonnance na bo sanité santé qui le 22 pour ko déclarer état d'urgence na mboka na biso ba fonction c'est ça ya ko kangama mwana mboka Vital Kamerhe akobima akende apeza azali pe directeur cabinet ya mokonzi ya mboka akoki ko kimate mais to moya batu mususu ba sengi bango ba liberté provisoire ba pesa ki bango babimaki mais comme na tout moment Vital Kamerhe ba boye azobete provisoire mais or na cadre de la constitution sur autangi article 17 et puis si mutunyo sebe privilège soit c'est liberté provisoire en justice be ba kopesa mais tout le monde wana na oninga toke na mpena molo maître ndeko Douglas éclaircir bisono makasi tiriba problème réellement il y a arrestation ya ndeko Vital Kamerhe est-ce que ça pour un projet kaka ya 100 jours ou bien arrestation wana ou bachena wana en attendant le 11 mai procès ebima pour asengi 2 fois déjà yango la liberté provisoire baso pesa yango kaka et ça kapuna makambo ya 100 jours ou bien il y a Anguille sur roche non merci pour la motuna na yo omoni de ça mwana mboka Vital Kamerhe le meilleur élu le directeur de cabinet à mokonzi mboka fils Antoine Tshilombo et osala biso passe mingi to komona yango kena bo mona yango dossier moko judiciaire ou bien dossier moko pour ma 100 jours eza yango te eza dossier moko politique wana po ça ba boma Vital Kamerhe wana po ça na koloba maloba oyo ko bima l'un des communautaires ya INC nazani n'importe qui tie on a été ma 117 bien beta masole ba réseau société bana po ça mitio il y a déjà un labo o baza ko sala ba taliba ba ko sala po te ba éliminer mwana mboka Vital Kamerhe passé en 2023 à la candidature mais yo olobi que non so ba fondeke réellement pour na programme ya 100 jours to mona ki batut tant mokonzi mboka ba kitaka na terrain ko superviser be ko tala misala ndenge salamaki na programme 100 jours to mona batu baleka la nzela ba ko finga Vital Kamerhe pour na mbongo etali makambo ya programme pour na mametali so de mouton ba ko finga avec pour na 15 millions ba ko finga avec pour na mbongo mametali mbongo ba kisi mais lelo tango ba fundi veka na kata tribunal les mêmes tribunal na ba greffe na yona batangi makambo ba kisite batangi comme batangi mambo ya so de mouton te batangi comme mbongo ya 15 millions te lokol la bandore de pes baliaki mbongo ya so de mouton bato sinaka contrat na DG na société oyo Safrika c'est na OVD ils a ba cadre de pes nde ba écarté yango maintenant azaki coordonnateur ya mambassage Veka azalaki superviseur coordonnateur c'était Nicolas Kazadi et puis comment ça était dans chaque cellule et misala 100 jours il y avait un coordonnateur qui coordonnait misala wana c'est fait que moi le coordonnateur na Sidoubangi azala coordonnateur non qui voit le coordonnateur na bona muna na banundu babeti lisolo ya mbongo moko ya banzela na nzela ya Kasai bacheka Veka 15 millions chef de l'État et Mora le baron a milili qui wana eza rétro commission mais fallait zonga c'est ça fallait que ce moment dans EDPS fallait zonga ala ba fondé passer ba finga ki Veka que Veka moïda 15 millions ba finga ki Veka aller mon asso de 7 moutons mais pourquoi pas ce que le dossier là au lieu ba fondé pas 7 moutons ba fondé il y a bien que non dossier Veka dossier politique il y a dossier charnellement contre Veka ba ne pour ça ba éliminer physiquement ba limusaï mais Veka azali animal politique azali nzeta mbila tant que nzeta mbila epesio manala la osali yango kombo kombola ndako nzeta mbila epesio musaka mbila tutu musaka lela ngo nuna nzeta mbila epesio mafuta mbila soki biso mbato koti to benga ba to ba sale circoncision ba pokola so bibato liaka yango to yango lisusu tant que nzeta mbila bokati yango ekopesa maebo ekopesa masanga mbila eza facile pour ko nzeta mbila te so boko nzeta mbila singama tembele kolanda et bon ma solo ya maison préfabriquée non voilà au moins le ba bazo reprocher moi Vital Kamerhe non et comme que non te ceux qui 15 000 et comme le yote au moins une maison préfabriquée eza dossier to coûter on a ta tiroir eza dossier oyo ndeko na biso maître Gims basinaka contrat mutasina contrat et ministre rural sous-tutelle la maître Gims Chibala maître Gims alors la manette mi tout les produits des DPS bah c'est un contrat la maître Gims n'est Chibala même dans la manette maître Gims non ministre rural ma grand-mère
yende basinyaka contrat wana basinyaka contrat na bonne de forme biso toyeka kande tu etc o bango batikaka mais lelo comme ngete que moi ndeko Vital Kamerhe aller mbongo 1 million de dollars pour le transport il y a maison pour fabriquer mais DG obekolo société wana yemoko alobi yango tozana ba belle on appelle ça bateau basali ndenge biloko yaka voilà bapesio voilà bapesio biloko non c'est biloko na ekomi jour tel que le présenter yango aux matériel yo moyen c'est tout ça tous les cartouches ba belle ezali en bonne il faut bana poto nazolo ba non au moins les refuna il faut la preuve bino fundi faire boza profiter bo fundi fait ka bo détenir plus de 15 jours yo moko justice oza profiter bo chena kati ya makala que bon on a confronté moi Mboka Vital Kamerhe na batu mususu bon tu ko se confronter na Jamel te na DG ya Safricas na DG ya OVDT bon ben sika ba travers o ba yakina na présidence ya cabinet mokonza mboka bo se confronter kana na batu wana kaka mais bato bo kangela ki asa confrontation ate ko sala te à part Bitakou la grand-mère il y a un dossier avec ils ont dossier mozali politique ils ont dossier moko acharnement contre Vital Kamerhe parce que quand dossier va na poste ça va éliminer akufa va éliminer physiquement va éliminer politiquement mais avec Azali oh yosoko ils vont éliminer il faut za la mobile donc dossier avec dossier mo politique il y a un moni total babel na biswana ezali que yemoko ko société na et si ayokana que non mbongo nyonso ba dekesa et si azo déjà ba matériel pe et si kota na main déjà que non e koya na nzela ya Angola pour te kota na Kasai et ça déjà e koya e kota na côté ya ba Congo na pont na biso ya Matadi ba bela na des ans et ça déjà e koya na nzela ya Addis Abeba et kota dans Dar es Salaam et na non qui vous si qui vous de ça na misala non sont et ça déjà ce qu'on fait quand aller mongo wapi to ke malembe si ozoloba ekomi dossier mon politique bazoluka ba éliminer et comité ils ont dossier politique et comité de dossier politique parce que ça na basé là ils ont battu bâtiment bango invitation simple déjà j'ai fait à deux reprises maqueté état des droits non et nous sommes dans un état de menteur Thomas Louaka déjà j'ai frère des jeunes bango ne sont tozoyoka papa au moni so état de droit ezali tant on peut si mutu liberté provisoire ba tam susu faut pas saper on appelle liberté provisoire mais tout le monde nous sommes besoin de liberté provisoire mais toi avec ka bo ko ça liberté provisoire non eza biloko a lokuta fait ka loba bo ko signer makamnyo so oyo yebi na kimoyibi boko zwanga ite kimoyibi beaucoup tangana yango te parce que ndeko Douglas pour na état de droit na le quotidien non état de droit na mbo la biso ça te oyo to ko sala eza pima ke Kabila ya solo wana na ko confirmer yango c'est pima au Kabila ou n'importe Kabila parce que comment un ministre de justice tout n'a pas sendé à ce coordonner na justice que non bakanga DGA ya nini ya OGFMT ba pesier déjà mandat de comparution mais tout n'a pas na boyke bakanga mutwana te tout n'a pas na ko mukanda que non bato si ba bimina nini na prison à liberté provisoire ba ba très ba liberté provisoire c'est un état de droit dans un état de droit bato balia mbongo ya mboka ya peuple congolais bon me dire ka mbongo apa na muni ya bandundu le président de la République baki ko fouiner dans le passé non ko fait dans le passé bato boma biso na ah boma biso tout est la présent non papa moi justice il faut pas fouiner dans le passé bato boma biso ah OK kaka ah na Kasai kama on a sapo baza na mboko ya bato balia mbongo ya fibre optique ba na mboko bato balia mbongo mine école projet agricole bato balia mbongo bukanga lonzo baota molese bato boma chebeya baza na mboko bato boma kositi manga ba na mboko bato boma useni ngano bato boma bandeko na biso de pesa masaka bango on est bien comme l'opposition hein non non to sunga régime na biso passer na suka na fin mandat ba retourner Félix bilan des années mais faut leur donner ça en parce que vous avez fait zéro de roi c'est ce phénomène parce que yende so asali alliance si mara ya takate mais les gens ba bomaye parce que ba écarté na course 2023 ba éliminé physiquement ya mo na kata boloko lelo na dossier o ya programme à 100 jours so de moutons vous avez déjà dans les DPS botan comme on a bango te mais tu dis ba la mo so de moutons bazo mais des fois ba chinois ba tonga yango banda on a bango
botanga bango te balimuse maso de mouton Ba chinois. ba chinois non ba étudiant bazwa mede ba étudiant Oui. bazwa mede ba chinois ba tonga ba ndako na kingabwa na programme ya 100 jours entre l'installation des moutons ba ba signer un contrat na IDPS 15 millions ba étudiant ba lembongo wana na parlementaire de bois finir avec non ça fait ce mko alobaka yango c'est un prophète pour moi aloba lelo famille présidentielle Katanga IDPS azonga notage ba ko sala ba contrat moko donc sans tout sans l'état ay bayango basu ba concession minière ba ko sala mais tu ozoloba ba misusu ba koti na kati ya poche ya déjà ni PCA ni ya Jérémie ni comme Yuma pour te faire dire que nous ne sommes pas dans un état de droit et dans un état de droit il faut respecter bandeko mususu tant que personne ne aussi l'état provisoire il faut que ça fait faire l'état provisoire il y a entre 5011 tribunal en boka na biso audience moko publique et ça na martyr il fait prêter serment et ça la temps na bisika kozana na connaissance ya Gombe ezala direct extension ya yango akotanga bakomba bato bazara akotanga te akoloba na vérité kaka fait kala bato baliaka na non akoloba kaka vérité passer na dossier bo pakole buso mingi omoni amemi ba fardo mingi fait kaka Jésus te fait kaka tabana bango te fait kaka meme na bango te bali ene ngwana te amemi ba fardo mingi ya Jésus fait kaka ba fardo na te il faut décharger ma fardeau à Zanangwana. De ça qui m'a bé, et puis leur directeur cabinet à son engagement à Combo Yamokozamboka. Lelo Eberang, j'arrive. Eberang a aussi comme Mukana Mokoa, qu'on suspend ce soir document Oyo, il y a ministre, il y a comment dire, il y a fonction publique. Autour de ça, la permutation a nommé même bateau Baïchouaka. À ça, on a comment et bien, c'est document comment on directeur cabinet engagé à Mokonzamboka. Tant que directeur cabinet on ne s'est reposé à opposition à Combo, il y a chef de l'État. Même chez le chef de l'État, avant un moment na conserver la ligne naé. Il faut directeur cabinet. A comme Mukanda, comme directeur, comme ministre budget qui est en justice et plutôt qui est ministre finance qui est en banque avec Bisambon wana. C'est que mutuna na ngenge zabo. Ndenge bazolo belambongo wana ya VK. C'est que le président de la République a eu une source de Mongwana. Tant que vous avez moi Mboka Vital Améré, c'est que l'IDPS a acquisé moi Mboka Félix. Sans tout faut pas comprendre le quoi. Vous avez surpris le LOPV Katanga comme le président de la République. Vous avez surpris, mais vous avez que non, directeur cabinet engagaka Mokonzamboka. Donc Mokonzamboka a signature. Il y a un injection. Il n'y a pas de louche, tout va affecter. Les 11 dossiers ne font dans la martyre, il fait qu'à prêter serment. Ceux dans la martyre, ils attendent en direct, RTNC, Bachin nationaux, Binobo, Zanabo, Bozale Belé. Bole qui sont en direct. Peuple à la dossier. Parce que vous finissez mingi, à 15 millions, à bon assez de moutons, mais en réalité, on a les bons assez de moutons. Tous la confirmation. Mais Oyoga, Tubazoyoka, Tozoyoka. Maman pas mauvais qu'à son maman Amida a salé ses fondations. De Kolabiso Gombela Gombe ya Asbel président Daniel Massaro d'ailleurs je salue. Balaxi ba vidéo ba bongo tala ebele wana sopani. Wana nyoso ezolo ba peka eloko te ba de koyente. Ko sala ngai passe mingi o moni. Ba plus et comme ba chantier ngo depuis une de ko fait kaza na prison ba chantier kati. Papa ko sala ngai passe mi ya ko ba non peka somi mapangu mama Mida ko sala ngai passe mi. Le même maman Mida ba dossier à programme 100 jours mon mboka zate. Même Massaro, elle a déjà programme 100 jours. A déjà de côté. Si ko bosse comment il va pas quoi. Omoni maman Mida. Le kolangai maman Mida Azali épouse ya directeur né à Mokonzamboka. Dans la fondation de la Colombo ezalaka bandaka. Eza le ko appelé maman na biso Nyankero. Après la fondation na ko mélanger musala ya politique na ma ya ba ONG eza importance mon côté. Na mona qui étudiant avec classe confinement classe aux étudiants à son mal au pango moko awa na bakingabwa azomende va ba chinois avec quel somme ya ganaka na semaine nationale akoko za mbongo wana olo bela jama kabun na zo ba étudiant étudiant baza ebele ba étudiant azumende va ba chinois ba to ngila zimbongo wana wapi
Tout le monde il est là programme il y a programme il y a 100 jours il y a 7 moutons. Balongoli on est ba le bilan parce que ils ont des étudiants au baliaki retrouve commission na kata dossier wana parce que m'a pas rebellé na kingabwa yango ba écarter yango c'est que ozoyi ba kende balongo ba dossier na pour batumisu c'est IDPS bazana kati mais c'est ça je te dis que non au moins dossier mitio o ba signifier biso o ba greffe ba o tangela biso est-ce qu'il combien de dossiers yoka o tangela biso ba bi que non VK a détourné mongo $1 million pour le transfert, $1 million pour le transfert à biloko à maison préfabriquée. Mais, balongo ni biloko o va finir là qui VK, bataille d'épaisse. Biloko va finir là VK fait caler mon asso des moutons. Balongo li yango. Balongo li 15 millions pourquoi? O fait caler 10 millions, ya bakis. Balongo yango pour nani? Loko ni biloko bataille d'épaisse. Balai biloko ande, babité wane on abiso, to sacrifier bango te ba sacrifier VK. VK ça tabana bango te. VK ça même na bango te. Koboma VK boko kende belé. VK c'est modèle, ce qui VK engagea likambo ba ça likambo asa na koma mokonzamboka. C'est là où l'IDPS met à cause des chefs de l'État. Mais peut-être va accuser VK ba accuser mokonzamboka. Na iso de notre option est rebat auto comme lettre mo quoi. Asena comme moi na mokoma mokonzamboka. Est-ce que même kana Félix? Et Félix c'est ma fait visiter la mère. Tout ce que les autres visiteurs de la mer avaient posé ça au nom du chef de l'État. Le on ne se fait que ça on a combo ya mokonzamboka. Le so fait que so bakangi ba condamner visiteurs de la mer de ba tebe bakina de Sewana. Mais dans cet état de droit, nous devons voir aussi baloba qui non état de droit ba ko parler mboka o Shadar avait na mboko. Yuma a $2 millions asa na mboko. Les nos familles présidentielles ba kota na poche ya Yuma. Les lois parlementaires de bois IDPS ba kota na poche ya Yuma. Les lois étudiants il y a GD le be confirmer ça que ba autant d'habiter ba kota na poche Albert Yuma. Ba be ça ça Yuma tiens. Ce qu'on fait quand est ba balien ba ko les faire reporter seulement les 11 na martyr et ça là en public ba dans ce balanda dossier wana. Merci beaucoup, chers internautes. Toujours rappelé, toujours à Anand Deko Douglas, toujours bête masolo il y a UNC et puis actualité politique. Nabiso Nenge et Zapotamboula. Je dis merci à votre sur Balanda. Vous abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. Talakaka Maloba Kitoko abonnez-vous et il y a Boende Bobano Rosango trop na katia chaîne. Donc partout au monde, je dis merci à votre sur Balanda. De loin et de près, on est de cœur avec vous. Sikoyo Deko Douglas. Motuna nga o nepena ya omte bengisenga mingi awawa. Est-ce que makambo nyo sezo sala pona yo? Eza po ba écarter les Vital pona élection présidentielle de 2023 za la sauté pona accord na bino sala na Kenya wana. Ezala ki après 2023 il faut de ko caméra mutaza la wana. Eza façon ya ko éliminer carrément à la sauté po tant mususu ndeko fachi à ça la deux mandats. Ndeko au moins ce que les cas vont pour ça va boumaner vite caméra. Que éclater en 2021 va boumailler physiquement. Au moins l'IDPS avait fait plus de 35 ans en opposition, sa alliance, sa coalition, à comment Ibisikana, à comment il est l'autre. Oui. Musée, à Salaka 32 ans à Maki, pour te aya, pour Bengal Mobutu, a déjà mort pendant 4 ans. Lumumba, qui sont ses réponses à paix, a Bunda pour l'indépendance. Déjà mort 3 mois. Le IDPS, sa alliance, sa coalition, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, sa alliance a très avec beaucoup de cité. Le INC, moi, je suis un peu Andimi, tout comme je suis un bango, na babado, na parlementaire debout, na étudiant, avec tous ces mecs qui n'ont même pas étudié, avec tous les tous ces mondes-là. Le baliba écarté VK na course. Et ça lit dossier bien dossier politique pour ça vers la Canada 2023. L'IDPS à l'époque, on avait dit le chemin c'est Martin Fayulu. Biso to benda bango toya. To kena Kenya le loyo to limite ce ni IDPS to ce ni to sali cash INC IDPS. Nenge IDPS na pouvoir ne INC zali. IDPS a fait ça avec pouvoir te. Parce que ça il a pas pouvoir pendant 2006 mais IDPS a azaki bokonzi. Les autres ça na bango bazi pouvoir ba vite caméra. Caméra ta tabana bango te. C'est caché le kofina. Caché ko kufate caché ensemble.
Vous ensemble na bana. Donc qu'est-ce 2028 DPS. Na cash vous en combien de parties na kati? Et là INC. Cash ezali bato ba créer cash à 2 personnes. Ils ont maman à Félix, maman à Vite Camère. Lorsqu'on parle de l'IDPS, ils ont représenté na moi maman à Félix. L'INC représenté maman à Vite Camère. Tout ça li cash. Donc na l'élection, toujours pouvoir. Tout ça au Kabouani, donc il na souk na 2023. Aucun candidat déjà n'importe papa. Aucun ministre y a INC qui démissionné na cash. Ou bien quel ministre INC a démissionné dans le gouvernement? Depuis quand là? Non, il a démissionné peut-être en 2023. Quel que soit 2023, INC a candidat en 2023. So il cache. On a 2023 ce que vous avez. So il cache après si candidat naï, ma bezap. So INC après si candidat ma bezap. Cache il y a moi na cache INC ça na cache. Non, cache cache. Il peut après si candidat naï. Il peut après si candidat naï. Cache après si candidat naï, INC après si candidat ma bezap. Tout ça, la démocratie n'est pas de droit. FCC kuna zana ebola mo fa ni ya. RCC da FCC mo ba kana so bimaka. Babimaka. Babimaka. Na ni na kata FCC banezo ba ozalaka bomoko. Il faut tout ça komi ko sande ko nanga. Via cash ndeze simulaité. Non, via cash to date 2023. Toi en 2023. Pour déjà dengolo wana ndenge bozolo bela ondere bino matiti zo ka passer. Ndeko Félix ali candidat cash. Azali président de la République, Azali président pour la Batunios. Autorité morale à cash. Tout à fait normal, ça, au Canada 2023. Ils ont agenda caché dans la cash. Mais plus ça, il y a INC. Moi, je vais ramener dans le Canada 2023. Je vais faire ça. Si vous avez un peu étudié dans le Canada, dans le compte, il y a IDPS. Mais il faut que ça quand même candidat. Moi, je suis non, au moins, il est là. Moi, je vais faire caméra. Alors, je la position d'innocence. Parce que cash aujourd'hui, ils ont pour vivre avec. Pour ça, on compte ensemble. Mais tant que on a besoin de il faut bien là. Obani na la muka boki. Non, yoka. On moni peut-être bien ils sont problème sur de travers. On moni la muka, tu dois créer la muka. Bino banani, INC. Moi na mboka vite la mère, maman F Bazaiba, ndeko Félix, ndeko qui encore avec Moïse Katumbi. C'était les 4 leaders là. Tant on crée yango. Bino ra pandisango. Bo isolé bande ko même sou bazala raté. Nous to benga ba na même sou boya ko jeune tradition la muka. Nete so nazo kosa. Bon na biso à travers le monde. To benga ba na mai boya na Fidisi. Neto fongola ka sec ba na mai bakota. Mais ba kota na sec ba ba lokela biso. Biso créer ba wana. Neto tikela bango la muka. La muka est créé na 4 personnes. Il peut créer maka awa. Luka batayeme sema ba sai ba kopesa yo réponse. Kaka bino na kati wana. Avant Marambo yote caméra aza caméléon. Bango balobi caméléon mais bokeka na bango boké bosali cash. Ba msusu loba mike eza ndeko oyo côté FCC mutu basala ki tubo luka bosala cash pour pouvoir ya côté na bino. Ndeko sikoyo omoni politique la dynamique. Tango bando msusu alongwaka na PPRD. Basali ensemble. Bayena lamuka. Façon maka seke ba batakabila pe. Mais gloire à Dieu, la sombaka IDPS, biso de la raté, la sombaka dynamique de l'opposition, biso de la raté. Biso tira constant, na conduite à moi en bourg à Méré, na conduite il y a les pacificateurs, tout ça constant na ligne sur la partie. Biso de la constant. Ma belle avec la radine, vers la visionnaire. À mon akali bosso et koko me la biso. Lobinango. Ba mso na vision muke na la députée. Bon à mon avis, il y a 100 jours et au là taé. Non, pourquoi 100 jours à audition politique? Et politique, il y a un moment où audition judiciaire, il y a des dossiers purement politiques, purement acharnés contre les FK. So il y a des dossiers judiciaires qui sont à 100 jours. Mais il y a signé un contrat sur ce mouton. Il y a des personnes qui sont dans les banques. Est-ce que le lot est condamné VKT? Non. VK ou pas condamné, mais il faut pas condamné. Si ça prend à une appréhension d'innocence. Oui. Non, 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 côté. À ça, tout ça va preuve union sur bafoka na biso bafoka na biso ba ko sala musta makasi mikoleka maître John Kabota ba maître Jackie Yowa ba se belé na kota ba maître Libi ba maître Elbi ba maître Bazine po ba se belé o ba ko sala musala ba so préparer matière wana jour wana dossier za dossier la public population alanda qui ezaki ndenge nini parce que ça la ngai personnellement passé balongoli makambo oya so ya sotu mouton balongoli makambo 15 millions
bango makambo oya ya bakisi et ça bino pas si po bobi ki wana tam sous fait kaza na raison mais non oyo ça bino pas cité et ko sala biso pourquoi parce que et ko sala ngai pas si biso te ko sala pas parce que bato basilaka contrat na Safricas na OVD et ça bataille des pes et ça bandeko batelema na ça banzete bafinga kaveka et ça bandeko yo bétidian ba comment sont supervision avec oui supervision avec mais coordinateur il y a programme 100 jours et ça Nicolas Kazali ah on dit que c'est Victor Kamere il y a signature wana non écoute Victor Kamere est ministre de la finance Victor Kamere est gouverneur à banque Victor Kamere est ministre du budget et là qu'on nyonso o avait bima et mana komo ya mokonza mboka oh oui directeur cabinet avant ça il ko mo appelle ça que pouvoir ça là il ko ebima ça il ko tel bout même pour moi la mboka fait ça ala mbongo na ye moko mbongo moko après ko zo yango directeur cabinet fa ko akomi bon oui mais même Ramilai Robank mbongo longui banque centrale Robank keboye ndeko dossier avec un dossier moko et dossier politique papa na ngai et dossier politique ba checker na makala ba confronter pendant ko ta qu'on c'est assez confrontation et déjà Robank assez confrontation na ndeko na biso BDG ya nini ya maison fait fabriquer ou bien Safricas ba to c'est le qu'on a té mais c'est ça bon pour salarié pour nini aki ko démissionner na été non ata ko démissionner omoni loko eza ko la atali VK ko sala ki VK zela omoni biso c'est un grand homme ya mboka oyo omoni biso to fana omoni biso to fana pemene ya batu minene ya mboka ta bonyoka bango lokola bana biso ba maître Gabel Olendo asa feta yense to fana pemene ba maître Basile ala geno pas ici que là sniper à défendre VK a même un dossier avec disons un dossier à Fati nani na cour de cassation azalaka omoni ata ko démissionner eza art moko volontaire à mutu to ko pousser mutu à démissionner a ne sait pas à ça il pas démissionner si réellement VK ça qui m'a mais il faut Fati bengana a démissionner pour nani te Fati ko bengana ta que moi na mai mais c'est ça et moi na mai te que sonné et a démissionner fait mutu moko a démissionner tant qu'on a démissionner ta directeur cabinet moko nzamboka et puis azo rejoindre la privilège nyas comme directeur cabinet le soir qu'on démissionner au moins porté les aïe moko so ka yebi ka sali ngote et que le lokomo na ezo sa sali ma ya ngoto le bito zela au moins porté moko veka ayebi ndena ko na biso soit qu'on démissionner on peut sa biso mo ayi mo akoloba mais nga ko pousser veka démissionner te ala directeur cabinet avant ni on a au moins porté a osonga musa na et puis biso ba ministre biso ko démissionner peut-être aux années 2023 ouais c'est lui qui va démissionner na bonté à l'époque démissionner à l'époque à mettre Gims va démissionner to comme mingi na suka ya émission na biso réponse à nos questions mais question moko tikalinga na tuna ndeko Douglas lelo to yoka masolo ya ba pona ba mandataire to yoki ba masolo que FCC moko il faut à 60% pour sa place il y a INC lelo ezaba non na formation ya ba mandataire au moni tant que na ko négocier to que na FCC na cash to na IDPS non to biso IDPS a pesa Fati pouvoir té ce que na makoki on peut se Fati pouvoir te na koyoka batangi FCC na yo non eza bato na bilo ba réseaux sociaux o ba publier kwana l'IDPS a pesa Félix pouvoir té on appelle pouvoir Félix pouvoir eza cash on pas de cash on va l'INC on va l'IDPS ce qui est FCC 60% parce que majorité na kati ya parlement c'est tout à fait normal et on boya té o ko tsela ngam na biso na cash to va to ko solo et ka si mon exact que IDPS na non au kanisa to ko va to ko solo là pouvoir eza INC na IDPS eza IDPS ngo moko te si le mouvement c'est le mouvement ça a 3 mois na pouvoir parce que IDPS a ça 32 ans a ça 32 ans 10 ans pour papa quoi ba comme na pouvoir le passer cette coalition na bango il faut andima coalition tout ensemble na bango yango to va to partager gâteau na na za porter ba réseaux sociaux na moi l'homme da publier boya fini national les gandona mais na la médiateur to va to sur na kacha cash yense to va na IDPS to va yense so ka jouer pe atali balé na e a pesa bangoni IDPS ngamba ko taper balé na pesa bangoni c'est comme ça. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre mission réponse à nos questions. Je dis merci Ndeko Douglas pour répondre à l'invitation à mission Nabi qui est sous-caté. Mikolo tellement actualité Isaiah Ndeko et puis Ndeko Kamere Nabi qui robot ya koyamba biso te na téléphone pour la deuxième ou troisième invitation à biso pour la émission. Non, biso tu à tout moment tout ça le rôle avec TF1 a ouvert
so obengi okuta na CGA na ka tout pour répondre à la question ba journaliste de on a mettre basi pour toi biso mi balé on va te confondre ngai benga mettre mais je suis pas avocat voilà je suis pas kanga qui na avocat na ça ka moi comme bela INC pour répondre à la question non à tout moment mais to singa kaka donc to aussi à moi peut-être mère ezala en public attendre martyr ba ko faire on a chambre fronté que ba bombaye ba to bala na mambo ko le macho wana te ezala public ba ba non que ni ezo la mboka na biso za mama kasimi ko leka ezo kutano pe na nzela mutu mobwe mama ya moni place mama ya chabena caméra pene non c'est tout à fait normal caméra ça a mutu nune ba to regretter parce que caméra yo condition ba traiter les VK eza état de droit eza pour ça ba humilier ba to ba se rendre compte na comment éviter caméra mi barata ko ministre aussi banzala njoko banemi ben ministre barata so ba se rendre compte na VK pour ba s'allier pour baboumaï mais VK dans cet ambila c'est pas facile kabila ko ko boma VK te nyonso sala VK mabe bakanga mais a komisa VK n'état pour ya boloko te kabila ko boma te c'est tout à fait normal non pas ba quitter oya nyonso sala Joseph atia comme ça VK n'état ça humilié mais o ba humilié ndeko na biso caméra président na biso les faisait du roi le pacificateur mais c'est Google non V40 Zetambila Zetambila so bokatsa ekoi bokola mayebo bokola pe masanga na mila haka do après ça ma VK c'est que tu parais pe moura parais pe. Merci beaucoup, chers internautes. Merci. N'abonnez pas sur abonner à Absent Premier TV et puis abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. Alors, dès que Douglas, mon numéro, on va contacter et puis message, on va tenir sur Balandio. Oui, bah tout ça, on dit comment on a un éclairci dossier à moi, on a beaucoup de améré, dossier à moi, on améré, ça dossier moko acharnement, et dossier moko politique au IDPS. Alors derrière ça, c'est-à-dire que mon idée déjà j'ai fait, bah tenir des invitations, bah kangi était, maintenant des comparaisons, bah kangi était. Nous connaissons Chadar à l'Oba à comparer Mboka Oyo. Bakanga Chadar était, il y a 2 millions de dollars. À ça, la mort va tomber à l'aise, mais vite quand même pour un programme à 100 jours. Kaka 1 million Oyo. Kaka. Pour une invitation à Pamba, bâtir ya makati ya makala. Mais tu vas aller bon il y a programme il y a 100 jours. Autre soit des moutons, soit des moutons. Bande de pèse. Bali banda, il y a bakis. Bali banda, 15 millions bali banda. Mais vite quand même bakangi pour te ba bomai pour te ba anertuer politiquement 2023 la candidature. Mais VK c'est un animal politique. VK c'est rebondir à tout moment. Il semble na biso ezala naître. To c'est na bino jouant le 11 ezala en public ezala dans la TV dans la radio so bala nango monde entier ba jouant na VK ko prêter serment. Nous on a contact ça plus 643 84 380 25 63 plus 243 84 380 25 63. Merci beaucoup, merci chers internautes, on se retrouve prochainement et restez scotchés sur votre chaîne. Et voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.